papa awa papa kombo na libe ofandi wapi kombo na ngai papa Samuel kuna na suka bozo na balabala papa maluka zo kote papa Samuel ni na makala vai na makala kana na kibeni naza na témoignage koleki bonza pasa naza na émotion zo sala Zamba salimi papa. Zambo na kutia wa. No. Nana mona ye. Merci. Les allo pour la peinture mais la nana c'est et la chaud. Nana émotion. Alléluia. Zamba zo. Nai na balaki mwasi na tobandaki bisika moko kasi oyini ayaki kopesa ye pasi toyaka awa bato ebele bayebi biso bamona mama olete azwaki pasi tokendaki na hôpitali maladi mwana bato totolingaki eloko mwana tokenti na monkole hôpital monkole abengi ngai bayi mwasi no maladi oyo azobela yo na dimension na ye ntango ya lelo azobela maladi moko po soki toyebi makila na ye eza na bainfection mo très grave meme awa toyebi te hôpital balobi bayebi te mpo na ye lobi koza soute kisi mpeza tosoigne professeur azokende Europe azobela akende osama toyeba soki ezali na likolo ndenge kaka nayaka awa sambe ofuta ye na papa asambelaki apesaki ngai te oyo ezalaki kuyi kaka nga mona soka babolaki yango na baservice elekaka awa aparticipaka bino nyonso oyebi yango nakenda kokuta ye alie te mkolongo gorge inflammation azwi bakisi nyonso service oyo esalamaka awa namemaka yango mbula kosakana te moya nakoma ya te nabangi na kokoma naza pionnier na kokoma ke outa 3 fois mbula ebeta car les malades ya bibor dans ce cas loa mbula ebandi lisusu lobi kaka ngali non eloko ake mpe komi nzamba sui akekute azolia soki ale eloko ezobima na solo soki ameli mai ezobima na solo non Jésus kondamaka au nom tout puissant de Jésus bondeli azwi mabele atie na mai mais là oyo tosala service ya oui mais là au nom de Jésus amen yaya lobi gade malade yaki ekobima ye na zoloba tika nabi au nom de Jésus ekobima te ameli biu ameli biu abi yaya apetama bilo asengi bilo totaliaka te alléluia merci ale piti asilisi oui ndenge obima tolima okutali toya nani mokonzi nani mobikisi oyemba elonga ye elonga na biso eki na yesu amen 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 yesu mpona silisa masala mokuse badetail eza tellement trop le 9 oyo disons tanga tobandi le 30 mama nzoto eza kosilika toza moya awa azokoka supe yango azomona evreke moyi azobungisaka mais nzambe lokasi akotaki makambo oyo aza kaka na ngambo banda le 31 décembre ti le 1er nzoto mais toza kosola na papa le 9 oyo aza mpa na bakabwani mpona maladi takosunga ye azali akei kuna na pokwa na ba 21 moins de 4 ntango akomi ntango amonika ase manifestaki douleur moko na namona mpe te akomi esouffle pe kei asimbi ye po makasi
Couleur inchangée. Mais pour eux, nous sommes dans le nom de Jésus puissant. Jamais. La vie oui. La vie m'a béni. La vie m'a fouté. La vie m'a béni. Na maseye abengi papa wana zo mase ya bijwa mai apesi mai sololi na papa pesa ye mai pesi ye mai asusu donc on pesi mai mais il pas asusu maramu kazo asusu alléluia alléluia. Nani mokozi nani mobikisi yope motozana ka couleur en zote ezongi normal dango amelima yo tosambeli omelisie motazongi nango alléluia bana zambe nani mokozi nani nzambe tiako koko bipande bazali bozobondela mpona papa sami na mwasi na bisika azali nzambe touche nzambe asaliso minene moto oyo aza na base retour esala prochainement agoya témoin na mwasi agoya tobondeli na kombolesi nzambe na bomona lokola yo zongisi mwasi ya papa Samuel na bomona lelo Seigneur retour à l'expéditeur au nom de Jésus les consolateurs les médecins par excellence qui guérit de l'un comme des prêtres agis en faveur de ton fils au nom de Jésus Zambe guérison et continue à nzoka maman et continue bela nzamba sepelisa yo au nom de Jésus amen. Dobeteli kolo maboko makasi ah Yesu loba Yesu azali